Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Bonjour Darling Love, bonjour Bandeko Nyonso Baolanda biso na Congo check check ya Yemoko Boss Sibu Mutombo. Donc Jericho Betox Azara quoi. Merci beaucoup Jericho Betox, actualité ka ramini zalaka. Monaki de Konabiso Fabregas Mambote na Insira Joani. Aleka ki na émission alobi ke ye azana ka ma fali pour que ce que zake asala fali pour ko mademo ba limisai. Mais parmi ma chroniqueuse car ndenge tozalaka moko ya yo po solo la bien grâce Mizi na minute on est solo babo azo démarrer Fabregas na ndenge mukete. Analyse d'abord et pas une est-ce que ça lit bien toi ça lit mal. Darling Love, na sepela no mingi poza apena connecté nga pena utso mona okala mingi te Adel Kandolo na Australia ko melinga bi niveau grâce Mizi ndeko na biso mwasi azo finga Fabregas et pesinga na kanda leti na ya na mboko ya zali. Siko nga na oloba boye grâce Mizi soki grâce Mizi soki mbisi vraiment oyebi Jericho Betox bien bino era ngo bolobaka ona yebi ete aluka gaz pananga oyebinga bino pourquoi bino nebi te na internet on bolinga bokene boendeni oyebi muto bande ko finga leader mo bando yo kana na ete bande ko finga makasi awa otiki okepa Fabregas siko yo finga ni Fabregas nini o finga ni Fabregas po Fabregas aleki na télé ponga mo pe na landaki na za na vidéo wana awa Fabregas a lobby, hier azo reconnaître que ça fali mabe. Toi finga fali. Mais fali quand tu sais que na liste ya batu oyo lokola fali le kepeka na émission Fabregas a lekaki, a lobby fali quand na liste ya batu azo limbisa. Aza mwana moko ya malamu aza ndeko moko ya malamu, mutu a reconnaître mabe na yete, mais a lobby kaka ki a continué la liste peut-être pe. A lobaki moi liloba moko boye. Na compréhension peut-être ya ndeko na fali, a mona ka mabe. A sauté premier a lobby tianga na liste yana siko ya yo grâce Mbizi nini grâce Mbizi oza musicien te oza chroniqueuse chaîne na yo kutu batu nyonso balongwa ebeta shit libre etala mangali susu te ba Congo check check mutu koma kotalama siko yo nga nazo comprendre te ata caméra pambo na chaîne na ozalaka nango te laptop ozalaka nango te po on se connaît bien grâce Mbizi et puis là musunga na kamoka yo omoni nengo kita oyaka na beza mutakala esambwa beza mutakala esila bino na ba mususu na vraiment créer ba bezi ya ba na voyager boy na ke boy et puis osaka Brazzavilloise soi-disant oyela biso politique andeko na biso en tout cas limbisa nga mbuta dikasu po batebele banoye bake mbuta dikasu aza congolais à Brazzaville or que papa na yengimbi lelo oya saka journaliste personnel anosa na RTNC liyo pe lokola yo za Brazzavilloise na Brazzaville actualité musicale les raté na tanga ba mise bozaka na bango roga Dudu Kompa na moni sunde ko na nzete usama ozo kene ti ba Dubai azo kene osaba clip ya ba décaler na e mais actualité za kuna politique pe na Brazzaville pe boza pe na ba opposant oya bazo temela pe président actuel okoki kosala nanu bananalyse wana te okangama kaka na Congo po ebike ozwa nationalité na biso par correspondance ozwa ngo na poto po ebike na Congo Congo makam di respect quand même c'est que comme Betox na kati yote na moni ozolobelaka grâce Mbizi mais lelo biso do koma koyoka ke ba président ba orchestre ba comment ko mi pesa makamna bango pas grâce Mbizi po démarrer bango po bazo actualité ya faire rigola to yoka ikuti ye moko ne muta pesa grâce Mbizi makambo wana lo barapo afinga ka yesa le makambo te ya leader wana lobi pena ye moko ne muta pesa ka mais Fabregas pe ko te pa mama ko se le dise maestro sa maestro le seul mwana wera oya bimeso beta ba musicien beleza Fabregas kaka ne bozo seka wana ayemaka musique leti musique moya bana mike oui lingala facile kasiti zaka baba so yana lingala facile Fabregas ba yana musique facile batu ba pesa succès na mukil Darling ko buka la tesa mwasi na bana so ka batu ala mibale bandimi ozu succès bala mibali ale ba sinde ba ko convaincre bango tala gérer alobaka bien
succès na monde eza bana mike na bana basi ceux qui ba leader wana basala ba jeune Fabregas atika basala ba jeune te Fabregas a respectera d'abord presse Fabregas pour moi na respecter la presse après avoir koyemba ba konifati a s'excusaka et puis moi j'ai rien à comprendre que ba finga kande intel na kanda wana nde alobaka ke ba konifati et puis alobaka abaki ba konifati te alobaka pe na ba pasteur lelo bo bebisi évangile bo lobi bo aloba makambe bele wana fo bo kanze mbwana bien ba leader mususu oui darling love on a raison bazo pesa ba yebi ke gérer ça na makambo ne finga nga poto sala boy mais Fabregas a ko sala loko wana te grâce mbizi na yebi so bien c'est respecté Congo Brazzaville c'est la actualité c'est la leader ba danger c'est que yo mona ba roga ba na succès te ponga na bi ke roga missile ça la succès banzete osama bazala ba succès bandeke na biso bazaro zaro nzete osama uti aza mwana na ye abimi pa na ye na krese na ye ponga pe kele ko luka merle buto tinda nini grâce mise d'abord na Brazzaville na nous chaîne no ezala raté chaîne YouTube no na Brazzaville ezala raté direction technique na on ba journaliste bazala raté bazala ka na Kinshasa pourquoi inciter les Congolais donc on va ni pena ozo finga Fabregas tala pena nzoto Fabregas na elonga Fabregas na ya yo mwana mwasi soit disant on le bara systématique no za bien et ça ya mwasa poto mwasa Fabregas akokai na yo donc famille Fabregas mama vandi yo finga ofinga ni mwana bango moi étant que DC7 de la presse attends sur la kono beso ko gafé na ko zongo la tout droit c'est anormal c'est censé donc ba c'est le tiki c'est les unes boso na kanaye c'est les unes bo finga na tina ba sexe ba chat générique ya monde entier ba to balobaka makamba bêtise yo na ba c'est les unes boso na kati botiki yango kele ko lukata bienvenue feno margué ceux qui kufa ceux qui pe kenda pe orchestre sango bana poto mais oye na Congo po bike Congo c'est une actualité toza na ba jibe na biso toza na ba wera na biso toza na ba fali toza na ba fere toza na ba héritier watanabe siko tango yo diembeli na mboka na biso alingo bandu ko finga ale ba era ngoyo bolo ba ke chéri ko beto ça finit Brazzaville era yango ba Brazzaville bo peksa grâce mbizi prononciation des mots oya loba banani ba terror soki nini Kinshasa élection Congo Kinshasa élection makambe belé et l'action makambe belé lelo komi mutu ole sape libota na ona chaîne na ona pona na Congo soko meki to koyebisa tous les abonnés na bata la sous chaîne na oti parce que trop c'est trop comment ko finga ba musicien boy et ça normalité darling love donc grâce mise avandi na couper na muki wana ninga salaka na ngwana ache abanini ko finga Fabregas donc yo musano ko finga ba musicien après ça va que ceux qui luka bango makango ba boyi na bango ale yo bani ko finga bango po bino bolo ba ba mission na biso musala bango bimana ba chroniquer c'était bino mo pe ba chroniquer let's surtout ya yo mitakala na bino sambo ba mission ba ko mo bino mitakala na ba interview allez siko yo o finga Fabregas grâce mbizi c'est respecté oza premier épisode soko meki na Fabregas l'aime sous ce que vous allez dire quand Algérie mo des alikamba Congo mobimba siko ko luka guerre entre Congo na biso na Congo ya ngambu to bana ko swana mais ndenga na yebi okoma na nationalité ya biso par correspondance oboya nationalité kuna soit disant on y a zo pe na passeport na biso biométrique tala niveau et pourtant ça na mboka na oboza na zone franc oboya kuna pona nini awa nde makambo ezawa on y a roga bana ba succès mais roga na succès na Trace TV balaksa ba générique ne combien de fois kende tinda bana no batu na roga vie artistique ne za nini akobimisa album nini mbala sima oso salango musano ko diemela kana ba actualité ki chassa wa aloba no finga ba musicien faites attention hein. Merci beaucoup Jericho Betox to yakaka ko finga ngopo minute actualité kanyi ko finga ezate to lobela na ko finga j'espère oyebi Niamakor na minute yo azo démarrer fali pour pas mabe. Analyse d'abord pas non lelo ba journaliste comprend guerre ko côté za la entre bango na bango ba journaliste mais comme ina ba musicien et loko ezo sala mais ça bientôt za malama. Darling love omoni bilo monsieur Zanine. Na ka ikisi njoka lobaki makambo e photo longola l'état. Totika makambo okena ba parquet. Ero yo pena ero to za oyo. En tout cas l'état na bi que ba chaîne câble copiera ba émission oyo l'état tika no makamna biso ba polémique ko finga no eza no problème to kende bongo Google ligi bongo internet eza église te internet eza nzambe malamu te to eza catholique te
donc bakipena na makambo mboka to s'organiser makambo élection en attendant to s'organiser makambo élection makambo ya internet obokipaka ngo te papa muntu afingi muninga pe fa finga ye yebisanga na muntu lokola Nyamakor soko taliye boye tayi boye nanu azana fauteuil azana makolo mabe mwana mobala lata 45 sikozo ke no finga muntu lokola Fali eza Nyamakor te eza équipe nationale ya Buzoba oh bango basala musala bango po bazwa gaz babanda ko finga liboso ti Gloro Langi aleloko bakosa mi balabi o Gloro Langi za so niveau na biso te ba mati niveau soit disant ba mati niveau ba finga Wera ba finga Fali ba finga Kofi ndenge lobi ke équipe nationale ba balobaka Tantine Fani ba finga la Tantine Fani te moni ti mutu soko zolo ba Tantine Fani soko zo mona gaza quelque part na kobanga omoni ti balobaka Tantine Fani c'est parce que bakwe déjà ba KO ba pika ba crise to bakangisaka bango ya omoni ba tiaka Tantine Fani ba yebi ke l'état ça ya onga lobaki j'ai même ma main à couper atanga Fali Ipupa ozaboy atanga kombwana Noël Makanda Weranson ozaboy afinga bongo soka za mwasi et même zoba ya nani wana ya soki o tangi koma nani soki nyama soki ya nzoto soki nyama soki ya nzoto est-ce que alobi Fali Ipupa alobi toujours Fani mais biso bambiaka biso bato to bana internet liboso la bango biso to bana internet liboso la bango eloko esala bango bongo ezani moi sa poto okosoane banda 23h ti 4h atongo mona lobi atindelo $20 ba PD ya mo itanga na lobaka ke équipe nationale oyoyo mama na bango na bino na boka musanga yo Nyamakor zo finga Fali bozoka na soni te mama na bino zo ke nzela Algérie banyamo bazaloko o babenga baba nani ba chamo wabo wana za bapeya ba bakoki kolia na nzela bako sale pe mabe na nzela bo matela first class bino soit disait équipe nationale bino nde makambo mais zo tele mape na micro fingi Fali Ipupa ba musicien c'est bien ngana nazo se penalty de la mutu okangisa muninga zati to kende bongo mais ya bien ce qu'on a lingi Fali ozana bata makasi na bi chubwa sakapana yo soki chubwa kuta ina mutu lokola oyo nani soki inapte oyo ya Nyamakor il faut mettre moi 3 makofi il faut mettre les longuités mettre na awa mutake bena douleur ya nzoto il faut ko beta makasi pena comme ça et va no corriger ba te belé nazo te menali kama ko finga ba musicien awa Darling Love on a raison et puis il y a des musiciens ba leader ba okumisa ba leader ba danger bango ne muntu azana makambo ne ba danger bango to ba komisa loko makasi batinda ka mutu na bango afinga ba chroniqueur afinga kana ba nini et je vous informe bientôt là nakotanga komba leader wana nakotanga kombo ya leader wana leader momba ya bes leader momba musane kaka album te atindaka ba créer ba bes mombo na chroniqueuse wana mabundi Qatar likakwa mundele eza pasi pena grâce mbizi nani oh mwana o nani René nani so comment nani René Abiri yekutu tente asa ilibale zanga sens na 2018 na kombo ya Simon Kimbangu libale salami ya mabelo kwa ya René Abiri zate bazo banga ko publier photo bazo banga ko publier bango bazaka makambo video zate papi mbo makuta bali obo finga ka PD mais video eza mais nazo ou alors nous tozo kende wapi Nyamakor yo penza yo finga Fali likola Fali apamba bandaka na likolo ne kaka linzaka na pamba eleki nzoto no mbana kitoko oza fojo na mwasanga mwana mkiaza na pota lingaka yo alingele na mabundi nini mabundi lokwa pompe otongola nango bana taya mabe olati pantalon koto boule destiné ero yo mwana mobali atai bonga zala alezo finga Fali bo sangani bino na ba grâce mbizi wana grâce mbizi na koya ko zongi zo biso pena ke va dormir na Brazzaville tika biloko osala wana Fali Ipupa asa muninga na yote grâce mbizi Fali nani grâce mbizi nani Fabrice asa muninga note Nyamakor Fali asa muninga na yote tala mwana Fali o Fali accompagner ka kene congé na États-Unis tala longi na ye tala longi mwana Fali Marco Sisa tala longi na ye donc on va ni d'abord ozakana na position te yo zaka wapi oyike bato ebele ba na internet nani Darling na reformer yo na kotanga ebele bo bakanga ba kindoki na bumwana na kotanga bakombo to mona ka ba na internet bo ba chroniqueur nzoka na bumwana bakanga ba kindoki yango mona ka ebele pana bango yeba na kate
biso to sa remission pa na biso to poster pe maman na biso pe na même sur na vidéo pe na nini ebele ba para bazate alia ba para alia na batata mwasi alia na banoko atikala ora femme seule atikala yeboko na vie bokeba botika makambo ya kofinga ba musicien et puis bino na ba musicien bo créer ka base botindaka bango ka bafingaka na kotanga bientôt kombo leader atindaka chroniqueur afinga bandeko ne ba chroniqueur na ba musicien. Donc Darling Love nazalaki wana pona ko défendre Fabregas grâce mise ko finga Fabregas te grâce mise la pa Fabregas la pa ningo la pa libela mama na yo. Et puis ma famille a grâce mise na Brazzaville eri yango boyebisa ye Congo Brazzaville na Congo Kinshasa to za mboko moko na kwa ko déclencher biloko mususa na pété en émission wa na kwa ko katsa Brazzaville te boyebisa eri yango boni boyoko grâce mise za nani chaîne beta site libre Mike Lokamba tout la musi ya sasa technicien na nani Tracy Pro na mikili siko yo so chaîne no ero ezotalama okoma luka base na nzota Fabregas tika buzo bako. Merci beaucoup Darling Love, j'espère que maloba oyo bako yokango pe bako sentir ngo po batika nga lobaki na koya wana oya ko loba je m'en nga ko to finga na ofinga na commentaire YouTube na ko kote loto ko finga na za mona papa na biso na za mona mama na biso na ko accepter bêtise te église eza wate to bokomi bo vandi ofinga pena musicien et puis la faza na réseau yango bino batama ngwele yo grâce miso za lingwele bo dala munoko munene lokwa kaleso sanga élastique ozana mangwele bino yo mo finga biso batama ngwele poni biso batama ngwele ebele bo to saka na mitema mabe Fabregas wana yo pena so totali bien pena tolongwa na ki président Fabregas yo za mama Fabregas oza mama na yiti mama koko mobo komo lukoso ofinga moto lekechu nani peda lekechu yebisa ndeko na pede so bozaka mwasi na mobali nyama ko omoni soki mibali ba lali bino vertige sali bino ba super ma mibali sali bino vertige boluka bato ofinga o comprendre bientôt omoni bo tuna na kenani garçon soma le pa na mbinza na pompage kuna pas tu RFI niveau betama pour betela mino lisote nga avana lisolo betama ba beta etina 3e couche douleur à 4 baboy ko zokisa ye baboy makile bima mais bazo bete na ndenge ya stratégie ndenge parti ko betok sa betaka a beti okipena ouvoi mukachi ta okoka pasi moko bo continuer mama bino kutu hero ya kiko luka nzela obike te bosa ba ofele mama bino sika sa zo e balate bo luka ba problème non mzo ko cha chapeau na linette bata milori minene abibi gabe na iso gabe manette mona zaki na yolo wana zaki shega yolo na oh maman na ya lokota ki aja commissaire comme finga pe bato ce qui février aye ko cha chapeau le roi ba soda ba kadera kala aye ko cha linette boza ba obi bino boza oso ba tali bino sorti ba ta équipe de boza facile à décider na bana boza pour boza bino mo we sexy bino mo trop comique oyo ko zo René bi facile à dessiner on est ba on m'a dit ba porter ba chaka na so ko na salon on est pour na mutu ba kato suki et bongo zwa sikoyo oyo ko zo Manzita Kimbongila équipe nationale mo boala ba chaka batwa Nzambe malamu na bino bo continuer toko ke na bino ka bongo en tout cas ngai na sengi na ba congolais nyonso et puis na uteke lo beloko moko congolais oyo zo soutenir mabole ba tuloko ba grâce mbiza zo finga ba tabosani ke les unes ba no finga ba ngomba laisser les unes marquer à continuer politique par correspondance alongwe na musique amoni ke musique beze zate allez atiki akomo finga nini botika pana bino le pona bino ba clôturer na noté ti lelo tina mongo ba clôturer le pona mama bino tambola makolongula ke somba iloko makolongolo mama bino zo mona pasi botika kabela batu wana ti botika ko kabela batu wana bo songa ba famille na bino donc eko sala bien ngai ofinga ngai oh litutu
kiste eza problème te tindi na mbongo basala opération o mbuma na zolo ezaka mbuma na zolo te ezaka soki libotu tindi na mbongo basala opération ato fingi ngai lo mabe je m'en fous de tout le monde moi si nanga oya linganga et puis bino bato boganga ko gera sala ka bongo pasa na moi sa poto nga moi si nanga poto sala ko basi na bino poto te be sauter wana ko abali lelo lobi problème ebimi. Faites attention. Merci beaucoup na Azmak la Canadienne. Merci beaucoup na Maman Pascaline Moujinga Wako et tout. Merci beaucoup na Metiti Mana réalisation. Et Darling Love, merci Penayo. Merci na Bandeko no Sobolandinga Toko Kendeka Kabongo pour internet des églises. Manika Salubaki. Beza Mutaka le Sili. Bokomo Koluka ba beza ko finga ba musicien. Toko bimisa bino na poisa. Toko tana mbalasima. Merci beaucoup Darling Love. Comment check TV. Yasiba Mutombo, Congo Check TV, Yasiba Mutombo.